tellement nalinga nanga makambu yake o prophète o pasteur ba titre wana nalingaka yango ti na solola na nzambe mbala na mbala kanzame nanga epona nini nalingi nanga ba makambo yote ayibisinga ke muto zokuta na porte yebisa ye soki okufi bacho na morgue te zo bouger te nazo pema te ebembe pena osimbi nzoto nanga boye malili ebembe muskado aza membre ya famille nanga abi awe foka ko benga famille po famille boyo lo bakenga muto na lekisi na kisi po na sala théâtre ba makambo ebele ndeza boye berger ala mukatelo le 3e jour berger akufi aloba ke bache na morgue te mais le 3e jour to comprendre te muskado ba ibisanga soki kaka oboy ko sala ekobo oyo po basomela biso mutuka nande ko jido ange esa to ko kabwana siko muskado azalaka président nanga na kati ya groupe jido ange azalaka chef nanga na kati ya groupe c'est fona to sabango siko natali alliance onga na salaka na nzambe nako ko bimana mwana mwasi te na esa bango na osala ngote soki pona mutuka yo kota na kati mwana mwasi azana kati mbongo ezana kati ndako yo kota ebisa ici comme ça ngana auto bima biso to zo mbongo oyo bo s'abonner ebele na chaîne oyo soki bozana besoin ba information ba artiste nyonso ya ba pasteur ya ba prophète ya ba tuna nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV mona mukolo chaîne Yeswe que tu dois kumvimbe Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese ebosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de boto qui viennent pour les siècles de siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolonase ekendeli boso e pambolama e suka na nzela te po babandaka na tolonase babeta côté mususu mais tolonase c'est ka muibi c'est ka ndumba mais moto a tolonase ba c'est kaka été pour réponse na ye oyebite. Shalom ba la ninyoso ya bola na biso na kati ya chaîne biso munene ya tolo na CTV otozo ke malé malimba plus déjà de 5000 abonnés merci na obazali ko s'abonner nzambe lo la vraiment pas mola bino pas na biso 100% Jésus na pesi joli ma ba benge joli mayala na ebike clamming to sala nzambe na pesi mama Emerance Mayala Events internationalité à moto nzamba pambola yo vraiment et puis bon séjour na kata Kinshasa nzamba mona ya lola mona pambola yo na pesi papa Carlos papa Carlos Kalamba na pesi yo ba shalom ebele ba bonne année ainsi que na pesi Gibichu de Bambongo na pesi encore une fois big manager nzamba pambola yo papa Ivaris na pesi papa Carlos Kalamba na pesi mama Sabaote na pesi bambote be na pesi le pasteur Christo Emma Katala nzamba lola mona pambolo ebele. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nzambe vraiment mon abino belé. Je crois quand tu le baka tu n'as qu'à témoigner qu'à Jésus-Christ na makam na biso ebele et lelo tozana témoignage moka malamu eko dife libota na nzambe bato bakimaka musala nzambe babinga ba Jonas donc tozana Jonas moko tozani awa azo témoigner na ligne Olanda partager mission yo ndeko des fois peut au mona ba vision nzambe sa lobela yo sala nzambe mobunga et yoka sort nango et pas ndeko tozana elelo ako témoigner makamo nzamba saelie na pesi bana nyonso balanda rangai bana nga molimo Fabrice Bilele na pesi Gédéon po bana pesi Sanda Jangi mon pasteur que j'aime beaucoup na kombo Trésor Ngoma Mafaya na pesi Isaac Ngoma na poto Marisa na pesi Wambote Ebele et toute l'assemblée nzamba lola a vraiment apambola bino. Je crois le tozana si j'ai moi malamu il y a témoignage mais édifié yo. En compétition avec mon cameraman azo fungola o ezali plateau to mona motnini oto yambi na mokolo ya lelo. Merci mbote moto nzambe. Mbote papa. Boni. Oui, nzamba zo salangolo. Mais lelo na moni elongino penza poza raboete mais elongino penza comme si ezana mawa il y a problème nezali. Non, nazana mawateme par rapport ya makambo ekomela kinga parce que na ocho sala susu émission mususu tango yoyi awa na émission anande makambo ane sala kinga bien te emekempe kopesa moi tristesse nde naza ndenge naza boye.
Merci beaucoup Jacob Alandi ba yonga na yebio mais na yebio réalisateur caméraman na makambo ba faire ba héritier en tout cas yo peno kotaka na facilité kuna mais lelo na tonto ba nono eloko ni c'est passé pe kombo no nani ba yo comme nanga frère Bilimbiye na zalaki vraiment na makambo oyo zoloba wana nazokende na filmer nanga ba musicien na ya mananga batu n'importe qui. Alors on a zalaka na ekabo ya Nzambe on a zalaka nango Nzamba benganga depuis 2010 na 2010 na bandaki vraiment ko kima Nzambe ti tango tuko koma na 2014 Nzamba tindanga na kende ko sambelela mutu moko na matete wana seri wana tozovanda ndaku moko awa na lemba awa na vini Bangamelo numéro 13 tozalaka ngai nande ko Jus d'Orange nande ko Muscador wa théâtre atoyebeli atomoso bazobenga ye Ours Noir na pesio mbote bisika ozaina mama loa to bando vanda biso misato wana me bande ko yamsa banda ko ya yamsa zalake pa na ye abanda ko ya ba évangéliste longa abanda ko ya parce que bazabande ko oyo to coller ensemble na musala to bandaki ko travailler ensemble. Alors tant on a boya ko kende kuna nazwa moto pona kende Kapela nazwi moto na Super Lemba tant on a mata moto kolo apekisinga na mata moto mais tellement na lingaka na makambo yake o prophète o pasteur ba titre wana na lingaka yango ti na solola na Nzambe mbala na mbala kanzame na ngai pona nini na lingi na ngaba makambo yote ba vision o nazomona babilo mo boye pona bato muso basimba bakisi baloka ba vision ba salela yo okozongo kana pete opesi bango te pona nini otinga makana nga pourquoi na boye na mati moto ana totuta na libanga o biso miso na biso mibale ezomona te na kati ya makadam libanga munene tuta na libanga wana moto ezonga sima moto efinana mwana mobali wa bando kumba moto abukana lokolo deux fois awa na awa esalanga pasi ayebisinga ki moto oyo abimi victime na likambo na yo zonga ndaku na komi liboso ya lopango porte ya lopango ayebisinga lobi nazo piniro pendant 3 jours au la mukate me bacho na morte ta on a côté na lopango na komo poussa na côté à porte na biso ndako ayebisinga ke mutozo kuta na porte yebisa ye soki okufi bacho na morte na beto pendant 3 jours nazalaki sirte ke Nzamba ko boma muto pendant 3 jours pona na yokango te ke Nzamba bomi muto pendant 3 jours po muto asali babe mo boye na tikala ko yokango te ta on a komi ayebisinga yebisa ye na kutana bala moko na ndeko Jus d'Orange na yebisa ye ki J nkolo abetanga pendant 3 jours mais son akufi bochanga na morte na leki mbala moko na matina mbetu na lali kande na lalaki wana tongo etani nazo bougete nazo pema te ebembe pena osimbi nzoto nanga boye malili ebembe premier jour abando sola bango mibale Jus d'Orange na Muscador babombeli nanu bayamsa babombeli bandeko na biso nyonso babanda ko ya wana bandeko bando sala ba théâtre bazo ko tala biso babombela bango babombela na évangéliste longa oyo wana koma na évangéliste te babombela ye premier jour soki batuninga balobi te aza kolala tokomi deuxième jour bamoni oyo tokoyo komema tolati ber moko ya mabeki biso batobomi ye vome to ebisaka bato bakomo ebisa siko bato Muscador aza membre ya famille nanga abi awe foka ko benga famille po famille boyo lo bakenga muto na lekisi na kisi po na sala théâtre ba makambo ebele Jus d'Orange tellement que azalaki un peu moi bonzambe mais bonzambe te mais abanda ko yoka soki ba yebiseli ka monzambe azokende église azo yoka pena ayeba non tellement lobi que 3 jours azo polate azo salata simo kwa mabeta lali kaka mais l'essentiel azo pema te nzoto na nyonso eza kokufa
alors totika ena tozelaka troisième jour soki ke eleki wana siko tokoyeba eloko akosala ntango olalaki wana pendant 3 jours wana na monde oyo ozalaki ye nango wana yebi te qu'est-ce que tu avais vu omonaki nini po oyebana ke non nalalaki esali 3 jours ezali ndenge nini namonaka makambo ebele ti lelo nanu na lobango te makambo namona depuis 2014 ti lelo nanu na lobango te ezalaka na motema na nga eza na mokolo oyo na ovandre boso bakamera na bino boye na bandi koloba nyonso namona eza makambo ebele namona lelo oyo esalema mais témoin ya makambo ekozalaka mama na nga parce eza makambo mosusu nayebisaka mama ya biso ntango ayaka na ndako avandi akomopesanga conseil nga naza mwana suka chez biso abandi koetalisa nga mwana nga tala boye mwana nga tala boye mpona nini boye nde na banda koyebisa ye sikoyo kote nakendaka makambo namonaka nayebisaka mama na nga makambo moke etangisaka ye bama ya miso parce que problème yango ata 2 ou 3 oyo ezosalama sikoyo boye tokoyeba yango oyo ezosalamaka boye sikoyo oyo ezosalama to mpe oyo mpe déjà pesi esalama wana nazosenga vraiment bolimbisi makasi na baémission ezoya makambo nyonso na oloba yango. Ok, continuité. Alors tango tokomi 3e jour na tongo muskado akoki te azwi téléphone abandi kobenga famille neza bonana likambo ekomi na ndako le 3e jour babando benganga kombo berger no benga habilité nini te no benga ka berger mbiye neza boy berger ala mukatelo le 3e jour berger akufi aloba ke bache na mort te mais le 3e jour to comprendre te aloba 3e jour ala mukamele le 3e jour ya tongo yango a bouger na yetese ke awa na yebite to sala ndeni ya na biso liboso azala kamsa na nzambe aza église na ye zala kika awa na lemba amen siko azana Angola bisiko zali mama Naomi nzambe vraiment a pambola yo pe bambote bele bisika ozali na libota babengi ye na église mobimba ba yeseke osanti ke lopango e bandi otonda bato mama mukolo lopango atomoki abi muto kufi pendant 3 jours biso tona lopango to yebite bwana posa ba ko boto le biso lopango wana mama Lidi na bandeko na nga bisika bozali na lemba awa bambote bele bisika bozali alors na makelele ya bato a famille tango bazoya ngai na lamuki kola mukana nga nzamba ibisinga mbala moko bima kende matete wana nde loko oyo esaliki abetanga pendant 3 jours abanoti nanga matete na kende ko sambelela muto na yebite na yebisika muto avanda kati yo kende ka matete tema na chaki kiteti abetanga 3 jours 3e jour ala musinga abisinga kende na bimi lopango kota boy na koti kende tout droit na ke tout droit kota boy na koti tout droit kota na gauche na koti kota na droite na koti kaka na koti na lopango na kuti mama wana na ndeko na biso ya mobali oyo zalaki na problème ndeko Francis na tuni mama est-ce que papa Francis abi azate olukele nini siko batu ebele babanda ko kotala susu ndeko te ndeko yo mwasi na ena bana mwasi akimaye na bana bakenda pourquoi parce que asali bambule ebele kaka nenga lala boye tout droit ata boya bujaka te ba besoin sala ka bisika zali mama muto alongola kai ba besoin nyonso ya salaka soki asali besoin atake no ba mo boye mama zate ti mama koya ya kovanda kana salite na yona siko mama moni mutu mo waye olukai. Je me souviens bilamba oyo nga na kufaka na ngwana na zalaka na babenga ngonini bave so ya mashkurta babenga ngoni safari na mobo na zalana ngo ya jaune na nde na lalaka na ngo 3 jours wana po eza pongi o nzamba pesanga ezalaka kokufa te po soki kokufa nzambe na biso abenga liwa pongi na lalaka 3 jours wana na bimana bilamba wana kaka bongo amoni mutu moko elati bien safari ya ekoluka na bi Francis azate na bi nzambe mutu atininga na luka ndeko Francis nda bisinga zana kati ndako wana tawo na kena koti na ndako ngo lumière ezate ndako ngo solo talaka mutu asali ba mikolo ebele asala ba bezo ka bisika wana elmo so balongo liba sali tango mususu etikalaka ozomona c'est ndako solo
nakotika kaka na simbia na mupende na yebisi ndeko Fancy landanga libanda mutu atelemi ni douleur te ti libanda abandi koyambanga musali na Nzambe eloko nazoboya tango na moni yango kaka abandi koyambanga musali na Nzambe miracle esenga inakima na kimi bato oyo balandaki nga tango nalamukaki na ndako o balandaki nga kuna makambo nazoloba o évangéliste elonga soki oyambiye na biki boyambaka na ba mission na bino akoyebisa bino makambo oyo bazongi sanga na kata lopango basombaka moto na bango ya sika nanu basala ta rodage te baluka moto ya kobanda kobula na moto wana edaka famille bazwi moto wana bazopesanga lokola offrande nga na boyo kozwa moto batu nyonso tozali na bango bazwi contact bazwi moto tokende na moto yo Nzambe moto asali makambo tokende kaka tozongi na bango ti na ndako ezalaki na ndeko moko boye mulimo na epema na kimia Francine Mujinga Francine azalaka ndundu mwana mwasi wana banda kolinganga mingi mais eza makambo oyo nakoloba na be mission ezo yapo nazo kango ezo salanga su déjà bien te makambo Francine oyo tozalaka na ye bien batu musu babano considérer ki mwasi na mobali pe na kati na ye pe ndenge tozalaka abano mona ki mwasi na mobali mais mwana mwasi oyo tokomati na ba point ya babi misa ba mbongo basomba mutuka ngana tambola na mutuka mais l'essentiel na salaka ekobo Jido hanji na muskado babenga libanda babi omoni soki osali ekobo oyo te po bosombele biso mutuka wana toleka na CBS succès ya CBS ya les racines photo tamo na mutuka po tolongwe pa bobo saka na ba mituka biso pe photo za la boy makamwa mokili mais ngana zalaka na mokili wana te muskado ba ibisanga soki kaka oboy ko sala ekobo oyo po bosombele biso mutuka nande ko Jido hanji esa toko kabwana siko muskado azalaka president ngana kati ya group Jido Hanji azalaka chef nanga na kati ya groupe c'est fona to sabango siko Nathalie alliance onga na salaka na Nzambe nako kobimana mwana mwasi te na esabango na osala ngote soki pona mutuka yo kota na kati mwana mwasi azana kati mbongo ezana kati ndako yo kota ebisa ici comme ça ngana oto bima biso to zo mbongo oyo mwana mwasi abando lukaka kanga na comprendre déjà que weza satan muto zo utiliser logo pourquoi batu mususu te bakosala ngo kakanga ndeko kabona oto kabona kobanda ju wana koyoka nanga ezaka ke muto akufi na mitunaka eske akufa na sosi nanga akufa pona boya ye akufa pona boye na mitunaka ba question ebele tilelo na kenda na famille bon wana eza makamususu tant tozonga na moto na ndako na bisango toteka moto oyo baboye toteka moto witika moto ebula kapesa ka ba chauffeur ebula ka epesa ka biso mbongo tu natika moto ebanda ko bula moto ngopé bota ba moto mususu lelo oyo moni ata 3 moto 4 moto ezalaka pesa ka moi 10 francs eza source wana na vandi ekomika ka voix audible ba makambu na mona ba makambu abatu so to vandi na kati ya groupe les racines kati ya groupe les racines to vandi omonika ka ba prophétie ye nazo ebisa Jido Hanji yebisa kingani Nzamba lobi boy makambo nazo lobeza solo ezola tanzoto alors lelo oyo navandi apo na koloba pona avec les mains onazwaki Nzamba tininga na kekikwiti na boy na zongi si tetites ona salaka na 2014 2015 kende kikwiti na boy na matisi volume ya TV pona yo Nzambe te na koti ya wiki na kelala na matina mbetu na ngana lali na tongo na lamuki avec le miso emona te éclairage na miso na ngaya makasi na bengi si basana Nzambe bayina ndako basambeli ba evangeliste longa baye basambeli Nzamba lobi kaka o eza punition nanga et comment déranger nga c'est que ndena bona comme avec le âge bana nazo bota na mona bilongi na bango e bana o déranger nga na moni musakoli moko aye akoti na ndako na alebi ayibisinga lobi nga na kosambelela ote
yo za musana nzambe munene nazomo likolo mutu na yo moto ezopela ya makasi nzambe azoyebisanga ki abenga depuis bomwana na yo alors yo nzambe azotindo na musana ozoboya nzambe azopinir yo abisinga ndeko nanga yo kana yebisa yo nzambe azopinir yo boye parce que alingi yo aza capable ya koloka kozwa ka pema na yo wana okufi mbala moko ke azi kaka eloko azolinga yo salela yo wana apesi ata mwana abizala na eloko tina ndingo zokolo salelanga parce que nzamba change kati nokomo senga babolimbisi soki natangi ko mwa nzambe nzamba zoboya natanga ko mona na senga bolimbisi ata nzambe nanga limbisanga kasi na sali mabe sono libikaka nzambe nanga kotanga ko mona ngati na benga ta Seigneur Jésus kotanga ko mona ngati yo osho bakomo nyonso nzambe azoboya natanga ko mona na weka ibisinga na bandaka ko yemba na komaki nanga biyemba yemba na mbeto na mikangilika na shamba nanga biyemba yemba nazolia te na omela te premier jour deuxième jour troisième jour quatrième jour na 5 heures nanzala ya ozolia te ozomela te à sec 4 jours papa ndena yako senga na bikolo na mela ta mai nda tuninga na kolia na komela na vision na yo olingi na pesonini na senga ki vision na binza menanga na mona ayibisinga mbala moko mona miso fongwami namoni aeza la taki ona fina miso poke namona bien te namoni clair eloko te ya eloko mususu te non il est Dieu azanzambe nako eloko ata moko te changer te que non namoni ta flou que na fina ko fina tabisu nanga na fina pona mona bien te namoni clair to bando lela na banduko pese kaka lokumu na pese merci alubina matangomba na mataki ngomba tozalaki na bandeko ebele na ngomba ba evangeliste Donga tozalaki na basakoli Claudie tozalaki na ba ndeko Gilles tozalaki na ba ndeko Sœur Angèle bato ebele tozalaki na ngomba nzamba utiliser biso vraiment makasi na ngomba alors na kitaki nde vendredi likamu nanga iza moko ona zoloba ona na kotikala ko boya koloba yango te na senga bino yo za musana na nzambe bosola na nkolo Bible lobi lito na eza polele pona koyoka basali na ye pardon ngana na posana za la protocole particulier ya nzambe ke kozala prophète makamo prophétie oyo nde na bimisaki ke pasteur Kingani azo sala na ye campagne na se ya podium na ye mutu moko azawana mutu wakisi mutu asala miracle ezo sala malikolo podium bato bazo kweya o mutu harmoni mutu boye nzoka mutu anase asala bikila kila na ye na kat na se na maseke na koma ke rechercher mama nanga ko mo bombanga mama nanga ko le ka témoigner akotanga na koma passer o bavanda na passer wana bo asenge pardon mama abotanga nyonso nini prophétie pardon nzambalo la prophétie te nasalelo nakoma ta mwana musala nakombola na ngata église botolanga ta ndako nalala kata na église libanda nakombola kaka nakondima ke koza prophète nalingi te o missionnaire kende bisika boye kende boye te pardon yango wana nde nakoloba na ngai. Merci beaucoup bao bazolanda biso je crois mission ya nzambe za pasi ils ont la facilité. Exode chapitre 3 verset 1 sur Tangiango. Moïse animaka mission nzambe na facilité. Le lobat nous belé bazako kota musala nzambe nzamba bengi mbamuka nim na facilité. Tu as dit témoignage to yambia ko une fois pour na ko yoka siko makamnini o amonaki pe toye ba pasteur ngonini o esali ke papa boya ko sala nzambe pona makambo amonaki pe pourquoi zo boya domaine prophétique au domaine batu ba misu ba pasteur misu baluke lango ba kisi mais yé pena zo boya yango c'est ma toute première fois batini mu na mission mutaboyi ba misu benga ngo copie même bi ya boy copie esunga yo nangai batola na biso tokolanda ye tokoyoka ye je crois bomonenga lili ma misu bimi toyoki. Je crois merci beaucoup tout presque na souka il y a notre émission na biso lelo et papa Zani tel numéro contact na yo pose au bang ou pose à prophète te mais monsieur numéro contact et voilà ma bête. Oui, numéro contact nanga ezali plus 243 99 511
55 47. Plus 243 99 511 55 47. Merci Nzamba Pambola Bino. Merci beaucoup. Le numéro de téléphone à Pessiba, homme de Dieu, a besoin de conseil, a besoin de prier, Nabino. Bo, Lukamoye ko sambe la peine peut-être rose à peine vision un papa nengo yoki, o me capé orienté. Je crois ngona. Mon numéro c'est toujours plus 243 947 45 03, plus 243 947 45 03, c'est mon numéro. Makasi, que Dieu vous bénisse beaucoup. Bye à prochain numéro et puis ciao.